Nga nazo travailler na compte ya maître nanga qui est Jésus-Christ. Si je suis inspiré à faire un folklore, je ne le fais pas parce que l'artiste ou qui ngani mutu ça qui avant justement nga ta na bimisi yango na bimisi te pour rivaliser na mutu. Et là il faut comprendre que biso to za na guerre te. Biso to za ba longi, to travailler dans la victoire. To copier un peu mutu te. Alors mutu mota ko ya ko freiner élan o nga na za na ngeza di lelo na sali générique we sanga fallo c'est la générique a we resta là dans des semaines pour yo bimisa. On a annoncé la générique. On a un bimisi générique. Ou est bimisi JB. Tout en bas parce que tangi faire bimisi. Et ben non déranger tes points. Mais bah générique tu bête en biso bang bang bang. Biso tu bête à bon. Pour ni parce que le batté fallo c'est la taille générique ya ouais bimana ça c'est moi pourquoi. Souvent pourquoi car en africain c'est comme fallo c'est là non. Non, il y a pas à attendre qui que ce soit. Oui. Moi, non, ça là, selon ma conviction. Oui. C'est les gens qui veulent envenimer l'histoire, mais personnellement, ce que je appelle raisonnable et atteindre un sens T en fait. Coiffure, et ça, selon mon tournée, on se sentir. Déjà, on a tolongoli. Après, on a balanga rafia, mais papa. Non, accompagné na balata o bandakala. So talinga clip na ngamo bo na salaka ya kende kolonga na lataka dia liputa na loketo. En 2018. Il fallait continuer dans non, pourquoi en fait, les gens ils comprennent pas. On fait pas des choses parce que pour te continuer dans l'eau. Moutako Zalelo Azaki na Souki Lobe qui a la mouka Katikovo. Ah, parce que Aza inspiré bongo. Les inspirations naïe. Na personne na salé lo nanga. Koya na biso ko inspiration te au monde appelle inspiration musu ya lobi ko kati pe kovo. Te na la taille on a te pour l'instant na Souki chevelure dans les années bien et na Mutasuki, na Mutasuki. Donc voilà, on a écouté dans la taille monde. Maintenant on a expliqué que les inspirations mutu. C'est-à-dire boudin wana na rafia wana eza tenue folklorique. Les inspirations nanga oya sepeli nango gloire à Dieu. Oya sepeli pété gloire à Dieu. Mais na ba nous expliquer ba détail té, on dirait que je dois à quelqu'un, je dois à personne si ce n'est qu'à Dieu. Vladimir Poutine, Vladimir Poutine. Bolo bana batuke bino bobanda ba figé. Ngala yaka te na ba plateau na bino po botuna nga ba question. Faut bo assumer rango. Ngala yaka na TV bobandi ko lo baboye, donc c'est pas moi, c'est vous. Ils ont leur nature dans le bas. Baza ouvert, baza esprit ouvert et d'être Constant Moutamba pour lui. Il trouve que Moutoua, voilà, Bafana est battu pour lui, c'est. Il y a plaisir et puis il mystère, ça lui fait énormément plaisir. Quand Constant fait ça, Aza a un esprit moko ouvert. Très ouvert, Aza ouvert. Nous super aux années, ça ne l'intéresse pas. On ne force pas quelqu'un à vouloir. Voilà, hein, que ça, là, geste moro. C'est comme Nathalie dernièrement, le prophète Denis Lessi, Pétion, Bakokana Goudouté, mais Baimitaï Kak. Nous n'avons pas le prophète Denis Lessi, parce que j'ai un geste. Bana on a imitakai kaka. Bataka vone ba imitakai. Ayambi bango église. Assez bango moi ni na ba fala kana appelle bango moto na enveloppe. C'est pas ce que je cherche, mais je dis juste que à valoriser bango pour naye, ça lui fait plaisir que des gens. Non, ngana tuna boy. Oui. Navi avant ba rumeur ou ba information. Bayebi. Oui. Bayebi. Non, le bango souté quoi. Parce que c'est un lobby en trop. Bayebi déjà. On dirait que non, je viens selon ba information mususu tozwa, ozwa même temps pour aider ba artiste mususu. Ebele, yamona lobby. Non seulement ko aider, mais au risque pe na vie na yo. Oui, na risque, mais voilà, c'est pas un problème. Et là tout ça. C'est-à-dire ozwa vraiment temps mususu pe document na yo administratif. Ozo sunga pe batu. To wana ça problème te papa. Tout ça tardé dans makambo wana te. Oui. Tous les cas. Oui. Nena yaka awa Dieu m'a élevé. Oui. Je suis un serviteur de Dieu. Ah oui. Je chante pour Dieu. Le respect au bozara na pour Nzambe, bozara na pour na banane pour na basali na. Na yaka na bémission te pour na koluka reconnaissance moko boye, to légitimité moko boye. Maramsou c'est ça la maka naturel. So monique ça la naturel ne te pose pas de questions. Passe à autre chose. Bino et si na série Bino, s'il vous plaît, tous les journalistes, boya kana la TVT pour te vendre la kombo mutu, mutu wana kutani na ye, ça en vaut pas la peine. On ne fonctionne pas tous pareil. On n'est pas tous de Constant Moutamba, on n'est pas tous de Olivier.
ngai ça na bato bakokana na nga pe na mona bango pe na kanga photo na bango parce que je trouve ça bien, tu vois, c'est rien, tu vois. Après tout s'attarder te ne lo mo boyo tozo mona ke ezo ngane te bimisa. Non, ceux qui ya mona bité ezo lo bimisa neti ngai la personne ridicule. Ceux qui ezo tardé soit ozo mona bato ebele bazo continuer yango mais au mona ke non seulement fréquence ozape na banzembo o ekokana na fly. Au moins, le problème est que les gens sont vaccinés na mauvaise image nanga. Juste pour détruire nga pour ba saluer. Attends on a le oh à vous faire victimiser. Non, oui. Pas du tout. Na fait nga bino déjà fréquence boye la nga bo colère on a des sincérité tilelo. Oui. Mutuna a colère on zate. Et pourtant to voyez ba preuve car so to kangi si banzembo. Na sali délice oh ce qui déni mais rythme délice on est bête marabo c'est la rumba congolaise. Le problème c'est délice c'est on est ah mais non mais délice ça rien à voir ce qui na ngozolo ba on et kokana ta mukete et ça carré non tous alléluia hosanna alléluia bafinga batonga na kipate baina bachola na landa te kombozalina non c'est juste pour te dire que les rythme ya rumba na biso eza marche o eza approprié de tout le monde. Oui. Genre des temps. Oui, on a 4 temps tout. On a 4 temps. Après avoir enflammé la scène musicale de Paris avec un concert légendaire, Héritier Wata revient pour un show encore plus grandiose. Le 24 mai 2025. Vibrez au rythme de la rumba congolaise comme jamais auparavant. Une seule date, un seul lieu. Héritier Wata au Dôme de Paris. Des hits incontournables, une ambiance électrique et une connexion unique avec son public. Le 24 mai 2025, rendez-vous au mythique Dôme de Paris, Palais des Sports. Vibrez au rythme de la rumba congolaise comme jamais auparavant. Une seule date, un seul lieu. Héritier Wata au Dôme de Paris, le 24 mai 2025. Les places sont limitées. Réservez maintenant. Imaginez-vous dans le luxe le plus absolu, au cœur de Paris. Bienvenue chez Lucky Passport, votre service de transport en van limousine avec chauffeur, champagne et snacks de qualité. Détendez-vous dans notre van limousine somptueusement aménagée où chaque détail a été pensé pour votre confort. Des sièges en cuir spacieux, un ciel étoilé raffiné, un écran TV dans une atmosphère intime et élégante. Profitez d'une sélection de champagne fin, accompagnée de délicieux snacks gourmets pour un voyage inoubliable à travers la ville lumière. Que ce soit pour une soirée spéciale, une occasion professionnelle ou simplement pour vous faire plaisir lors d'une après-midi shopping, notre service VIP vous garantit une expérience exceptionnelle. Avec Lucky Passport, bénéficiez d'un chauffeur professionnel, discret et courtois pour vous conduire en toute sécurité et avec élégance. Réservez dès maintenant et laissez-vous transporter dans un monde de luxe et de raffinement. Lucky Passport offre également un service de covoiturage Paris, Bruxelles. Besoin d'un passeport congolais dans l'espace Schengen en toute légalité? Contactez Lucky Passport pour vos démarches administratives en un temps record. Lucky Passport, votre partenaire de prestige pour des moments inoubliables à Paris et vos démarches administratives. FB100, le spécialiste de l'événementiel. Pour tous vos événements de qualité, par des professionnels, avec DJ, équipement, projection de lumière, feux d'artifice, fumée lourde, rideaux LED, gâteau d'anniversaire avec chariot magnifique, service traiteur à la demande, piste de danse, proposition d'écran géant, photo vidéo, des caméramens spécialistes, des professionnels. FB100. Le #1 du fret aérien, fret maritime, Global PM Express, pour l'expédition de... Papa, Nini, na bandu bele lo banda kunati. Oh, au monde tant le kai kuna na
au moins on kat ici moi ba maman so bele la on ba ndeko ba kanisa suki mais biso pe ba ta ba agence ne to comment ko bele château rouge ne na moni na carton il ngelo bozo tina na mboka oh tina na mboka ko yango so moi ezali on peut sanga comme ça na tilo na mboka aux agence ya ezanini mais ngana so ke na agence pour na tika biloko nanga pour na confiance agence papa so na tina ngo comité bloqué nga na bloqué na téléphone mais on a to bunga dit et non nyoso la saye ko koma po to kutana na nzela na telema kaka yo telema kaka na telema kaka oh non nyoso ya o monanga boyete ngana sana mutu na tinaka global Express et pas ya Patrick Malovengi Baoba assurance libérée biko papa na lesa bana na musalo papa na musalo muyibi salandi papa Paris 18e arrondissement Malovengi ye Global Express awa assurance libérée pourquoi papa awa ezandeni awa ezali toujours tinda bakoli ya avion oyo esalaka des jours toza pe na fret maritime ba fret ya avion yango tobengaka fret aérienne esalaka des jours totindaka na 3 pays ya Afrique centrale Congo Brazza, Congo Kinshasa na Luanda. A Congo Kinshasa toza na commune ya Njili, toza pe na commune ya Kalamu. Toza na A45 avenue Bongolo na Matonge. Global Express totindaka ba mituka na nzela ya mai o ezali ya bateau na ba conteneur livré directement na Kinshasa. Totindaka pe ba carton to s'en charger na douane makamnyo soyo OK récupérer voiture na Kinshasa ndenge ba récupérer carton. Kina Angola tozali na Palanka, toza na Mabor, toza na Ojaenda. Na Brazzaville totinda na Point Noir na Brazzaville. Global Express li akomi na Chine, na Turquie, na Afrique du Sud. Ba miro na biso ezana oyo place bat bazwara biloko ekomela. Omonia nini? Osongi maboko pambati. Kasi pona tikango na Global Express. Ah otindi na tindi ko ndako tolo baboye bazo benga nga bazwi déjà. Vitesse wapi? Oh, papa, vous avez pas contact dans votre agence? Vous avez pas contact dans 25 Rue Léon, Château Rouge. Chez Patrick Malovengi et Atakate. Pal PM Express, agence ya fret, ya mboka na biso moko. Qui sale. Voici le salon de coiffure FM Coiffure à Saint-Denis. FM Coiffure est ouvert 24h/24 du lundi au vendredi. Voir sur Google Maps. FM Coiffure balobi salon ezali si rendez-vous. Salon kutana batembele belete. Salon oyate ke o ambriema awa basala ka midel nyoso. Do midel beno lingi mwasi no bimagitoko. Yo bando bana na mwasi ozolula esuste akomo lekonde akomi tata mwasi na bino ndike mama leki nzoka mwasi na yo. Sikopo akoma gitoko awa. Yo pe mwasi mitiki ndengwano ndeoza na guerre. Non! Mubali famo na oka gitoko famo na oka bébé sikopo koma gitoko pozo malokwa mineur pozo malokwa tango kepe na première communion ko kula awa salon bozo mona oyo salon FM boya ebele se rendez-vous bo comprendre donc awa gitoko ba okanga suki ba osala manzaka ba osala basil ba osala modèle nyonso o modèle o mone par yana tango alinga kwe na podium ezao donc deux fois te awa précisément na Katsa France. Salon Oyo, Boya, sera outil partout. Même le 15 février, tant au concert à Wera, na Grand Arena, Batuno Sobayo sa soukine awa. Batubo outa ba par-ci par-là. Bosu sa mutute. Côté Morosa na bezo kutanite. Tant au fan di bapio na te a romela. Bapio na livre aux otanga. Ba pesio bena makamunyo so. Si rendez-vous. Numéro ya ngwane bimi. Adresse ya ngwane bimi. Sankara de Kunta. Ba salaka batu ndenge nini. Osco! Très heureux de vous avoir nombreux et connectés sur votre chaîne Image Pro de télévision. Grande et ma joie et légitime et ma fierté de recevoir sur ce plateau les frères Olivier Kalabassi. Le frère Olivier Kalabassi, Oyo, Asimbi, actualité, côté musique chrétienne et sans oublier déjà ma production Eza Ebele, tout le monde a déjà fréquence Ezo Betama, Ezo Lobama, Ezo Betama ici et là, Batubazo CP là, et sans oublier c'est 6 juin, Tozabongo, le 6 juin 2025, Tozabongo, na gymnase Maribel en plein Paris. Déjà, à qui nous disons bonjour frère Olivier. Bonjour monsieur Regen. Bonne santé. Nous avons battu la merci. Tobingi vraiment parce que les solos, il y a fréquence Ezobetama, les solos, il y a les 6 juin Ezobetama. Mais sans oublier aussi, les solos, il y a coiffure, toko brosser angoga mukuse. Mais déjà, biso soki Tobingi, c'est par rapport à l'audience aux anango, na kati ya mikili ya poto. Tolingaki to yebanan muki musique
religieuse ndenge bandeko babenga yango obandi yango quand na bandi yango trop jeune na bandi yango kala trop jeune obandi yango kala osape 25 ans 27 ans peut-être 30 ans peut-être moi belé 25 ans donc tout le bas déjà banda ba année 2000 avant que ba 2000 déjà na banda déjà ouais mais na mikili ya poto ba prestation na yo awa ou soit obandi vraiment ko chamutu na mikili ya poto na ba année nini na mikili ya poto na chamutu déjà na ba 95 96 95 96 95 96 ouais donc boye vraiment ozaki na kombo liboso ya batu ebele oyo pe baza na succès lelo awa na poto oui bien sûr obandaki wapi bandaki awa na poto na ba église plus précisément na église nini na viens voir et pas pasteur Mobejo puis na travailler na ba pasteur Mokalamba na travailler na ba pasteur Hippolyte na travailler na ba pasteur ba père Konde na travailler na ba maman pasteur rebelle na travailler na bango pasteur rebelle ba pasteur rebelle au travail na bango mais biso soki to bengi olelo yo moko soko mati na live ou soit au sali eloko moko okamwa grand public ndenge bachaka attention na yo goût ya musique ozorango wapi goût ya musique et nazoka on a famille nanga déjà na famille un musicien et puis na botama musicien je pense parce que na bandango très tôt très tôt dans vara des musiciens donc nazo on a famille nanga je peux dire na koli place musique et on obetama au Coli Place musique et bando betama mais au moins Gouana nani apesa ki yo yango Gouana mutapesa yango wow bayananga fadi na zoloba na zaki entouré na artiste musicien donc il faut se voir vous dit il y a une beta balle donc ba joueur baya kawana automatiquement donc c'est place na botamine na zo Gouana c'est ça mais lelo o na mikili ya poto to moni pe ba frère ba sœur ba ye ebele comportement nini yango ozomona na bandeko oyo ba ye ko rejoindre mikili ya poto pe bakoti na kati ya église kosala na bango musala lelo oyo eloko asika nini ba ye nango to pe nini ozo regretter par rapport à esaleli na bango non après ceux qui bango ba ye tozaka na cadre elanga eza munene basali bazaki moke si vous peut-être basali ba komi ebele ben c'est ça qui accomplissement ya prophétie c'est un plaisir le problème ezaka ke koya kosala nzambe ezate oya pour l'intérêt na yo ozoya te pour comme célèbre ozoya te pour batba chayoka ozoya te pour batba respecter yo ozoya te pour batba honorer yo mais ozoya ko accomplir ba devoir oyo yeso atikaka sur terre comme testament aller partout dans le monde faites les disciples toyaka kosala nzambe en tant que gagneur d'âme toyaka te pour to comme ba star people c'est ce que les gens doivent comprendre mais pour nanga c'est un plaisir que to comme belé oui mutuna mutazana spécialité na mo nzamba tchana kati na ya tozabiso zonde montin maintenance na yo qu'est-ce qui fait que ozala toujours na maintien et puis quand bazoluka moi ba tête na côté religieux nini salara ke mutu ya yambo bamonaka frère Olivier Kalabasi pour na sali trop et puis bayebi le savoir au nazanango le talent que je possède et puis dans la créativité ça dit ngana batoyo na stagnaka te na iloko moko nga betaka nyonso et puis na kota partout donc na le roi fufu okolianga na nyonso sauf na rien donc ne yande ngwana et pas na faire le baka look fufu ouais bon lelo oyo na habité ceux qui toko beta moi mokeli solo ya fréquence yo moko tango postaki vidéo ana pour la première fois ba première réaction oyo komelaki ya grand public ezaki nini première réaction ba sepela inango après ba réaction c'est ça oh parce qu'elle a tirafia la ti boudin ba msusu e kokana na 207 nyoso ka parce que ça folklore boye bien mo ba blo msusu to ça na mokili oyo Satan peut so banga à côté là bas nzambe Satan za bon Satan so banga à quoi utiliser ba faible pour yebi que oh et loko yo peso ba beti on a fait ba chrétien ba fait là parce que ba faut pas comprendre les autres dans monde mo oyo ils dans monde ya ba chrétien dans monde ya ba non chrétien
Oui. Sikoyo, biso ba chrétien, on a aussi le droit d'être heureux de vivre. Oui, oui. On a toute liberté de faire ce qu'on veut dans le Seigneur. Oui. Alors tant nous t'azui nzembo azo kumisa komo nzambe, mabeni ezana katiwana. Mais au moment que Satan tellement bangaka, pour y habiter ceux qui terrain tikali abiso a omona na lisute, il faut côte ça moi milimo mabela raja batu, tant milimo on est koti, allez. Par contre, ce qu'on réagir dans des mondes qui va ignorer, nous sala o nzamba zo sala na kati ya mutu. Personnellement, ngati na sala fréquence, na sala ngona idée que et bénir peuple de Dieu. Na sala ngote pour rivaliser, pour kokana, pour bimisanga soki ndenge nini. Mais le rôle à Satan, aye baga ozoba faible, azoba faible o balinga basande ba comme sa fréquence rôle rythme approprié, style approprié, mais personne na sala ngo pour que le peuple de Dieu va vers la béni. C'est tout. Au salango pour que le peuple de Dieu base à la béni. Mais parlons temps. Parce que ceux qui au salakiango avant 207, peut-être n'attend oyo batu ba ngaba commenter bongote. Mais peut-être coïncidence ou un temps il y a monde et trahir yo muke. Papa, et là on a une ba congolais lo au Congo, tous ça sont plus de combien de mille de personnes. Tous ça a combien d'ethnies. Tous ça a combien de musiciens. Toi on a combien de savants. C'est-à-dire na Congo de tous ça wana artiste ça à mon côté. L'artiste est basé belé. Oui. Il faut que toi arrêter qu'on croire que tout ce que nous allons faire, il faut dépendre car un artiste moi qu'on fait là dans la lignée. Moi qui dépend de Dieu. Pour na ça il a nzambe œuvre. Faut na la timing il y a rythme mort boye bimagia vanga. Vous assure. Nga nazo travailler na compte ya maître nanga qui est Jésus-Christ. Si je suis inspiré à faire un folklore, je ne le fais pas parce que l'artiste ou qui ngani mudmo ça qui avant justement ngata on a bimisi yango na bimisi pour rivaliser na mutu. Et là, il faut comprendre que biso to na guerre te. Biso to ba longi. To travailler dans la victoire. To copier un peu mutu te. Alors mutu mota ko ya ko freiner élan o nga na zana. Vous allez dire lelo na sali générique oui sanga fallo c'est la générique a ouais reste là dans des semaines pour yo bimisa. Tant on a non ça la ba générique. On a nga bimisi générique ouais ra bimisi JB to tanga ba parce que tangi faire ra bimisi et ben non déranger tes poignées. Mais ba générique to beta ngo biso so bang 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 biso so tobeta bongoti poni besko balbando lo bateke fallo c'est la taille générique ya were bimanane ça c'est moi pourquoi quand en africain c'est comme fallo c'est là non il y a pas à attendre qui que ce soit. Oui. Moi non ça là selon ma conviction. Oui. C'est les gens qui veulent envenimer l'histoire mais personnellement so tobito ça pena batu raisonnable et attendre sens T en fait. Personnellement yo ça là selon ta conviction. Oui. Ils a bien vraiment mais au moins ceux qui biso na réflexion na biso tobi to affoncer clou to kotangela yo 3 ou 4 points communs na élément na hormis na musique c'est-à-dire rythmique folklorique wana toza nango problème té parce que eza musique ndengolobi chant eza nango munene mais to tangelo 4 ou 3 points communs où ezo salake bandeko ebele bazwa référence ya nzembo lokola 207 ba comparer en OK tanga comme ça na osunga bino. Merci ya liboso tozui côté coiffure déjà ozala nango ya mutu. Oui ya fali poupa n'importe quoi ya mibale accoutrement et rafia batu balataka mais mutu a particularisé yango tout en accompagnant boudin wana ya rouge c'est fali n'importe quoi. Merci. Dédé. Ce qui est troisième point, Yomoko Landela, charisme nayo et bineli nayo, toujours n'a pas point commun. Na, moi je continue. Fali pour donc toujours coiffure, accoutrement et puis ebineli. Coiffure déjà. Oui. Et ça coiffure à mon toutou. Des tuyaux, bosso cheka. Mon gars coiffe nous on y a dit ligne pas et comme coiffure nanga. Mon gars nous a oui. Au cheka ligne. Quand je bougeais le côté. Pas et comme coiffure nanga. Merci. Mais pourtant ça coiffure nanga te. Yo sali coiffure selon mutu na yo selon goût, plaisir. C'est-à-dire ba maman yo so ba tiaka ba lias frontal, ba tiaka ba closure, ce ko ba copier un peu moi ça fali. Donc so ba sali ba nat coucher ba copier. Il faut arrêter d'être d'avoir aussi des idées aussi larges et puis non construites. Coiffure et ça selon mutu nga zo se sentir. Déjà wana tolongoli. Après oyo lo bananga
rafia mais papa non accompagné na balata ngo banda kala so talinga clip nanga mobo na salaka ya kende kolonga na lataka dia liputa na loketo na 2018 il fallait continuer na liputa. Non, pourquoi en fait les gens ils comprennent pas. On fait pas des choses parce que pour te continuer nango mutako zalelo azaki na suki lobe akala la muki akati kovo. Ah parce que aza inspiré bongo. Les inspirations na ye. Nga personne na salelo bonanga. Koya na biso go inspiration te o mona pe inspiration musu ya lobi pe okati pe kovo. Te na la time on a te pour l'instant na suki chevelure dans les années bien et na mutasuki na mutu suki. Donc voilà, na kutu na time monde mais ngana ndo expliquer que eza inspiration mutu. C'est-à-dire boudin wana na rafia wana eza tenue folklorique. Et il y a ethnie ya batamboka ezaka bangala pete baluba pe balata rango ezaya batu nyonso ngas ko na sali nze moment o nazo mona thème ezokende bongo j'ai fait comme ça j'ai pas à me justifier à qui que ce soit je n'ai pas de justificatif à faire à qui que ce soit ezaki inspiration nanga oya sepeli nango gloire à Dieu oya sepeli pete gloire à Dieu mais na ba nous expliquer ba détail on dirait que je dois à quelqu'un je dois à personne si ce n'est qu'à Dieu donc c'est ça. Si ce n'est qu'à Dieu, tu dois à personne. Et loko, ezo salabiso siko elengi yangwana parce que nzambe na yo nde ozo continuer kotia liboso. Amen. Mais au moins biso toza ba congolais. Yo moko totala ki na live moko mataki vraiment oza ki vraiment moi likolo juste pour na ko recadrer ba public otobengaka masse anonyme. Oyo toza na difficulté ya ko identifier. Ah oui. Parce que yo oza artiste, oza na ba fan na Londres, na Congo, na Paris, partout. Mais il s'est fait que tango mataki na live wana ezalaki pona ko recadrer batu ebele oyo bakomaki na mwa niveau moko ya ko kolakisa na mokili ke sans fali yo ozate. Donc na elobeli ekomi fali esekeli ekomi fali alors ngai souci na ngai question nazolongwa na ngai vraiment parce que pourquoi nazotunango landela lelo oyo tomoni Vladimir Poutine pardon boloba na batuke bino bobanda ba sujet ngala yaka te na ba plateau na bino po botuna nga ba question faut bo assumer rango ngala yaka na TV bobandi koloba boye donc c'est pas moi c'est vous moi j'assume mais ngala ngato lobela likambo par exemple ya ba sozi pona yote au moment na Vladimir Poutine politiquement toyo kaka eza na ba sorti mususu salara eza yete obima a ozwa muntu yo azana ressemblance na ye atindie selon ba information mususu tomoni tomona to kango mobutu yopo yo kango tomoni mwana mboka Constant Mutamba eza na ndeko moko akatisi o atiki suki lokola ye diku akero luka muntu wana yo ti lelo na ba ressemblance ndenge batu bazoloba na ba makamu nyonso zo sala non nous avons ata appel il a fallu pour pâter non nous avons appel n'a été non on a tout le bagage nous avons appel n'a été au moins mutu na la nature n'a ndenga fonctionnaka oui il y a des gens qui sont ils ont leur nature ou dans le bas baza ouvert baza esprit ouvert et ndeti Constant Mutamba pour lui il trouve que mutu voilà ou baza na battre pour lui c'est il y a plaisir et puis ça mystère ça lui fait énormément plaisir quand Constant fait ça Aza un esprit moko ouvert très ouvert Aza ouvert nous super aux années ça l'intéresse pas on force pas quelqu'un à vouloir voilà hein comme ça là geste mo boy c'est comme Nathalie qui dernièrement le prophète Denis Lefi ba petit ba kokana ko douter mais ba imita kaka nzama pa le prophète Denis Lefi parce que j'ai na geste na ba na ba imita kaka bataka vone ba imita kai ayambi bango église assez bango moi ni na ba fala kana apesi bango moto na enveloppe c'est pas ce que je cherche mais je dis juste que à valoriser bango pour naye ça lui fait plaisir que des gens hein? Mais avant makambo tozotika vraiment sujet au frère Olivier permettez ngai parce que ozomona bato bazolanda biso ebele baza il faut to éclairer lanterne na bango parce que kokutana nayo ngana zolongwa na pona luka ke nakutana na parce que ngana tuna boy na vie avant ba rumeur ou ba information bayebi oui bayebi na lo bango souté quoi parce que na c'est lo bien trop
Batbayebi déjà. On dirait que non, je viens selon pas information mususu tozwa, ozwa même temps aider ba artiste mususu. Ebele yangona lobby. Non seulement ko aider mais au risque pena vie na yo. Oui, na risque mais voilà c'est pas un problème. Yelo lo moge. Tout ça. C'est-à-dire ozwa vraiment temps mususu pe document na yo administratif. Ozo sunga pe batu. To wana ça problème te papa. Tout ça tardé dans makambo wana te. Oui. Tous les cas. Oui. Ndena yaka awa Dieu m'a élevé. Oui. Je suis un serviteur de Dieu. Ah oui. Je chante pour Dieu. Le respect au bozara na pour Nzambe, bozara na pour na banane pour na basali na. Na yaka na mission te pour na kuluka reconnaissance moko boye, to légitimité moko boye. Maramsou c'est ça la mara naturel. So moni que ça la naturel te ne te pose pas de questions. Passe à autre chose. Oui. Bino, et si na série Bino, s'il vous plaît, tous les journalistes, boya kana la TVT pour te vendre la combo Moutou, Moutou ano kutani na ye, ça en vaut pas la peine. On ne fonctionne pas tous pareil. On n'est pas tous de Constant Moutamba, on n'est pas tous de Olivier. Parce que je trouve ça bien, tu vois, c'est rien, tu vois. Après, tout s'attarder, t'es le roman boyo, tout le monde a été. Non, ceux qui basent. La personne ridicule. Ceux qui ils ont tardé, soit ceux qui ont battu et belé, baso continuer en haut. Mais au moment que non seulement fréquence, vous appelez na banzembo et kokana na fly. Oui, bon. Na respect ndengolobi ke oza déjà na richesse éternelle azopesa yo nde nazo lingate kobimisa ba énergie oyo ozo bimisa na kombo ya Seigneur c'est comme si eza plagiat mais au moins eza banzembo mususu pe soyi tolandi mobimba fly. Non, pas du tout. Pas du tout. À ma propre conscience, ça va pas du tout. Au moins, ce que le problème est que les gens sont vaccinés na mauvaise image nanga. Juste pour détruire nga pour ba saluer nga tant on le baningwana o azo se victimiser non pas du tout na fait nga bino déjà fréquence boye la nga bo colère on a des sincérité tilelo mutuna a colère on zate et pourtant to voyez ba preuve ka so to kangisi banzembo na sali délice oh ce qui n'est mais rythme délice wana beta marabon c'est la rumba congolaise. Le problème c'est délice c'est on est ah mais non mais délice ça rien à voir ce qui na ngozolo ba wana e kokana ta mukete et ça carré non tous alléluia hosanna alléluia bafinga batonga e na kipate baina bachola na landate kombo zalina non c'est juste pour te dire que les rythme ya rumba na biso les marche oh les approprié de tout le monde. Oui. Genre des temps. Oui, on a 4 temps couteau. On a 4 temps. Oui. C'est-à-dire eza rythme na biso ngai na posé maloba nanga mais na sali marche nanga mais pourquoi maintenant vous voulez vous approprier comme maloba non c'est la musique to bandi les lotes to la marumba ba ya ba détente to beta rapeno mama ngai na koka moi pona ni nyango bulantulu ekoti na mboka e nzutu rangai tempelo ya Nzambe sikeli mosantu akovanda nakokumisa Nzambe ukati sendolanga meso mamio kunyongo lusadu sulwami kwenu natuka tu vois le baguette on appelle ba marche et pourtant c'est la musique congolaise problème à les gens de Yamonda Lelo bazui maïle na bango nyonso batie na poche batikeli internet et diriger bango. Merci. Batu faut pas comme intelligent. Toto beta la même musique. Ba marche ko kokana. Oui. Ça allait être dangereux ceux qui boki bena parole les arbena na nzembo ya artiste et comme na nzembo nanga wana ndefo bo reprendre nga so bo skize ngai. Oui. Donc c'est quoi tu vas commission on dirait parce que ils veulent juste pas hermoropé et zo salopé li sou bien té lobi pe togo la muka o changer ka anzela parce que batu ba komi luka mutu na baé quoi sincèrement oui non mon akutu fallait qu'on abeta na musique normale je te dis la vérité fallait abeta na musique normale
Kena s'est positionné côté Mobo. Ah ouais. Oui, parce que j'ai sacrifié toute ma vie pour les lona comme aboye. Et là on y a ma béon na sala. Pour na kokana na fali poupa. Mais ba on ba linga fali poupa na siko so na kokana fali. Ba o yina ngaponi, c'est que ba yina rae. C'est ça. Ba yina rae ba sala rassemblant. Kokana ça peut arriver à tout le monde. Beaucoup à la deux na monde. Oui. Et ça l'a tellement, ils ont dérangé tellement que des fois on réfléchit est-ce que rien n'a comme bête na musique normal papa na sali trop na musique nzambe. Mais na zo mon ata retour ata remerciement na sali trop. Na bato nga na sali ça. Baza mona ba yebi bien vérité mais bakani maboko ba otala ngam. Ntimambi motema mabe. Na soutenir nani nga na soutenir te na mboko. Nani na travailler na été. Bayebi baya ko lo ba valeur na ngana so ba tinga na téléphone Olivier yo pe na za niveau na bango te Olivier yo sala boy na internet o mona ba tiki nga woso mais na kati bazo benga nga po lo bana nga kolanda te to yebi ko sa danger mais point ni bo sala na téléphone bo ko sala na internet te on me laisse donc je suis lynché comme ça comme si naza mutu mona bimika du jour au lendemain or que des légendes avant dia bana na bango le ba beta musique c'est moi oui ba générique c'est moi. Oui. Vous comprenez? Oui. Car pour Balinga, comme moi Calabas, on dirait c'est un problème. Comme moi Calabas, c'est le nom qui dérange. Pour na bango, donc bango tant à Calabas, c'était Calabas, mais soit c'est un problème. Mais les lots sont habillés à ticket. Nataki on a Kenya Kinshasa na sali 5 ans. Bah les là la téléphone, oh tiki Paris comme Malili, Olivier on zongi comme sous la guerre. C'est ça. Nga na zo beta concert na Paris. Ba tout coup bavanda na parité ba beta concert bo wele libo que nous sommes ba ticket mais nga mwana na bino moro na za awa na beta na ba fête na bino na beta na ba matanga na bino na beta na ba séminaire na bino bo tala nga gabo mais so na zaki musicien mokili na nga na za na soutien au saranate c'est ça Balana Nzambe ya biso frère Yeyo Olivier Kalabasi aza représenté. Vraiment, ce qui n'a diminué ton, c'est parce que namoni artiste azamwa mukie na pasi na motema. Bino batubocha qui est le boko lobby, les lobino oyo, boko mi lisusu koluka ko finaye lelo. Azana besoin na bino, tout comme message na etika la moko, eza message ya éternel. Ngana zo sala bino invitation, boya bongo le 6 juin na gymnase Maribel en plein Paris, beaucoup tana na frère Olivier et puis beaucoup à la décité. Mais frère Olivier, tu peux taper les solos, il y a production parce que na ligne sous côté na terrain on a ah oui tout le terrain on a c'est monter les solos, il y a le 8 juin 2025 les 6 juin pardon 2025 et les Hollandais. Les 6 juin aux ala que na sala ka on a yebi na sala musala nanga par la grâce de Dieu. Je pense que bateau barouya ba aux ala béni. But nanga zalina mema peuple de Dieu vers la joie, vers l'allégresse, oui. Vers la paix, vers la réconciliation avec le Saint-Esprit. Oui. Je sais bien le faire parce que Dieu m'a mandaté. Nous avons bâti un missionnaire. Oui. Donc c'est logique. Donc je le ferai dans ça bien, dans ça très très bien quoi. Mais il se murmure que production en a et un problème. Tes productions ont un problème. Tout ça, on a peut-être tout modifié des équipes. Tout modifié na bon habitude yo une nouvelle équipe yo linga ko modifier eza équipe yo la nouvelle en wapi parce que bon quand je dis il se murmure oui. Déjà quoi avouer bah information autorisée en coulisses à moins que Munto a passé une information à autoriser mais nga ina yo qui déjà ozo changer ndenge yo moko avouer ozo changer équipe il y a production bateau bazo produire yo non tout ça pour l'instant il y a rien d'officiel on peut pas dire des choses car tout ça à la TV on peut pas Koko tanaka ta manipulation qu'on a des choses qu'on ne maîtrise pas. Oui. C'est mieux que la officialisation ma kamopoto lo parce que on a dire mais rendez-vous mais changement au lobby nabiso aweza dire quoi. Non mais wanape je pense que non il y a un plateau na pona ibisa aussi il y a changement aussi il y a pas changement. Oui. Mais pour l'instant tout tika la date à les toza wana ben ça na bateau ba s'engager na bata Belgique des basomi ba billet na bango ba train ba nini on peut pas venir comme ça modifier quelque chose comme ça donc pour l'instant ceux qui changent mes alliés on prendra le temps et Sabino qui change mes alliés bien sûr mais billet isote kamato ete kamate pour biso tozomona yo mo pe yebi lelo internet ndenge ezali bon moni internet ezali mais boye ba peke batum susu baza na façon na bango artiste mso bazala romona na dernière minute pouf. Oui. Billet qui nous sommes la première minute pouf billet qui donc on a encore tout notre mal précisément 2 mois pour tout ça pressé pourquoi mais moi je sais que bateau bayebi onga na sala bateau baroya
na za te pona beta gazon na mutu to na parier na mutu na sala musala na bien et okende très très bien donc on a côté on a beau se tracasser te makamnyo c'est ça la maboko nzambe entre les bonnes mains talaka nzambe et changement oyo yo mogolo et changement le moté zali changement bino bozela nga moko soyi na ye ou bien na lobby wana on peut parler de ça restons hein, peut-être que c'est vrai bino ba journaliste c'est une émission na bino bolinga ça la moi ba polémique ba buzz mais wana yali kambo travail ah ouais et ça au moins ils a déjà si bon mon date ils a déjà on reste professionnel donc toko ya te to ba n'importe quoi na TV ka poto c'est ça bat batala personnellement ngana na TV te pour na sala buzz na ka pena pour na lo ba likambo pour muta comprendre oui comprendre donc c'est ça quoi. Mesdames et messieurs, Succès Plateau, le frère Olivier Kalabasi, Bidomoro Bozomona, comment Azo continue toujours copier sa biso explorer par rapport il a batalan au Azalango et non seulement batalan mais beaucoup remarqué expérience pe ezo compter biso tozo kwarnaye biso pena tozo dimilaye et puis les 6 biso no soto zalawana au nom du Seigneur mais au moins frère Olivier, est-ce que bandego o bazolanda biso bakozwa ata moi ba morceau ou moi quelque chose te oyo eza prévu par rapport il y a Elengi parce que donc ni na biso mbala moko na promotion te promotion zali mikolo nde naza boye na expliquer plus ko yemba ba yo mona on les 6 oui on s'est préservé moi moké peut-être la prochaine fois où yambanga na yana guitare tout na guitariste on préférer bien na bête parce que na yembi pe trop boye sec sans instrument on y a un guitariste moi vendu on a obetanga na oyemba c'est comme ça qu'on pourra faire la prochaine fois oui promesse nini ozopesa batu bana na nzambe promesse bana nzambe zaka ke tozana temps oyo mokilango comme bizarre hein au moins on l'a muka boye vous a sauté donc en rien on peut perdre peu vie mais Bible Zoloba il est doux agréable aux enfants de Dieu de demeurer dans sa présence et c'est là où que lui il envoie sa bénédiction c'est-à-dire concert oyo eza concert ya nzambe eza na plus de mapamboli encore plus que peut-être oyo eza divers nga eloko na bomeli bana nzambe eza baya ba olekisa moment favorable na présence en nzambe et puis nzamba rozwa lokumu quoi ba opambolama mais ba bossana te que Jésus revient bientôt tout ça là na pe ba bolamu vous comprenez inutile rozala razara na ba talaka mutu musa ko kufaka pona kanda ça dit yo exemple nous on inanga na éviter que yo inanga siko yo nanga na souffrir yo pourquoi on a bien yo inanga ozomona nga pona nga normal c'est à dire ça sert à rien ba bilo kandengwa lelo na vie lelo mutu amuta s'équiper na makambo estali vie na ye tout ce kaka nyoso na maboko nzambe parce que Jésus revient bientôt ko revenir à Jésus on a tout monde ngo kande ti blague au monde appelle to ko vanda pe boyo tiaki programme vendredi Jésus est mardi makambo sili programme vendredi au sali ngo souté to vivara tous les jours comme si c'était le dernier jour. Et tout ça, la force que tout ça là bien nabattu comme si c'était le dernier jour au moni mutuana. Et ça n'a pas été belé to eba lelo to que kunda bango d'ici quelques jours. C'est pour dire que la vie est trop courte. Pour na bato ba mona lo quoi que ah non ça non ndengwana mais Dieu ton ça la ndengwana ebité o nzamba zo préparer léo. C'est ça. Franchement, frère Olivier, vraiment, ils ont enseignement monene. Parce que au cours de l'émission, Ngamoko n'a se sentir vraiment touché. Amen. Parce que frère Patrice déjà a Mbango, Kolala, Kolamuka, ils ont habitude. Mais les loyaux martelé seriango et ça lui biso plaisir. Mais est-ce que aux un grand public na yo moko bazo boya kosomba bazo boya pe kosomba billet au compta na bango? Bon, na cité quand même ba warrior oyayo parce que bazala rapé yayo non et ça te bazala yanga te bazala ba warrior afali faut tous à la front tous à sincère au moni ngai je suis na person exemple mon quoi toi na TV Barcelone eza Real de Madrid eza équipe de France eza équipe nationale vous comprenez nga siko naza lokola équipe nationale na côté à Yesu bato Barça bako za miso ba Gaulois batariel bako za miso ba warrior bango tout et aussi ngake basangana na pona kombo nzambe ozo comprendre photo sangana pona kombo nzambe ngana za awa pona penchant ya mutu moté parce que na ko pencher pe ba batona mais sosko batona ba flatter na bango kanga na o perdre miso pe ba batu nsusu donc pona ngai et les Gaulois, et les warriors, et les spiritas, et les chrétiens, et les gimbangistes, et les musulmans, et les tout, il faut pas zonga mutu ya nzambe. Naza loko l'équipe nationale, nga kam naza na pouvoir au sang sabango parce que to sanga na pona cause, moko pona cause ya Yesu. Naza te penchant pona mutu ya warrior, mutu ya Gaulois, mutu ya boyete, naza mutu ya batu nyonso.
Vous comprenez? Après, en affection, je les bénis. Mais que moi, je reste l'église au milieu du village. Oui. Quand c'est pour dire que se pencher côté mo donc c'est ça. C'est ça yo ozana kati frère Olivier, mais au-delà de tout biso tozomona ke moi angle wana vraiment parce que tina ba réseau toko sa no émission boye mais oko kende penanda ku o tali commentaire moko oye yo moko sans journaliste oye ko répondre biso selon ba analyse na biso tozomona ke moi likambo wana nde ezomema moins il y a bon achat vraiment il y a babillet et ça les maté. Non, faut arrêter les bêtises. Ouais, c'est des bêtises. OK. Mais oui. Mutusora lingio. Mutusora lingio te point barre. Mais les bandeli vous avez bino découvrir nga zalara bo banda kalat. Na comme on est beaucoup comme ça mutasika. Bato ba yebinga zalara boit. Bino kasi nga bando sala ba beza musique na nga ngonde ba lo bana lelo. Talaka mutabanda ba générique na musique nzambe. Bafinga nga wenge, bafinga nga kombo nyos. Mais lelo ba comment on beta ba générique. Oui. Siko échange nini. Eza na ngaka intention batu. Intention de batu nde eza mabe. Eza na ngote ko public mo boye nanga na batu mususu ba yemela nzambe basala ba makambo dega ya bina bomona pena ba preuve boye leka na ba internet banini. Nanga yoyo. Elo nya mabe na sala pa likambo ba yela nga likambo divorce. À part wana elo nini na sala ba chrétien. Na sala ba tongonyos. Na sala le hota. Ngana mona poto, je me comporte comme un mona poto. Na complexé ne le hota. Ba oyanga. Ba soutenir ngai. Na défaut na nga na qualité na nga. Ba oyanga te. Malheureusement ba oyanga. Ba sala quoi ba bimba yuma. Ba oyanga te. Ba na ba même sous dé. Mais ba sala fort, ba se multiplier na gindoki. Ba ko maloko ba ko mebele ba sala nga mabe, ba oyanga ba kangi maboko. Mais so ba oyanga ba décider. Maramuto lobelango boyita. Parce que so bi ok na banda kwa mutu nyoso tu na Olivier ne ba ah t'es bien. Ah t'es na mabe na nga. Mais ba bien na nga mso l'équipe ba mabe na nga. Donc c'est ça, toke na on a sens wa. Na eloko mo kana sepeli nango ko sentir vraiment que ndongo lobi équipe nationale, yo vraiment équipe nationale parce que ba Barça ba Real bazokuta na ba problème parce que je signale na grand public Gymnase Maribel eza isiga o jibem piana alingaka beta mais vu que ba situation o izo komelae ezo permettre ti lelo a beta et puis Robino Mundibu a beta le lendemain c'est-à-dire yo o beta le 6 yé a beta le 7 mais il s'est fait que tout d'un coup Mobini Mokope bon bien qu'il a travaillé pas na et moi kala a eu problème azali susuna bisoté alors ngana o réfléchir tel roi bandeko na biso nyonso ndenge to kanisa ande ba congolais mais au moins ça luana et comme on zope connotation moko il y a bien té frère Olivier yo osé épargner pourquoi vous a moi nzambe. Bon après tout ça a deux mondes différents ngana na monde spirituel ngana zo salango pour une bonne cause mutaoye mama kuna koleka nzambe na Yesu Kristo azate. Ça veut dire qu'on a combo et osate que na bando yemba mutu du matin jusqu'au soir kuna ezala moi culte mo boy to leksa na présence nzambe combo Yesu na niansa fali pupa na elate fali pupa na coiffure fali pupa bon wana na kabeli yango merci na kabeli yo papa donc na okende kuna pona na glorifier kombo nzambe différence na biso yango wana na ça rabino que différence na biso nous sommes des envoyés tozoya ata na roya na lobika ke bongola motema pona nga na sali mission nga na kangi clic clac na kei c'est ça ma mission nga na zoya te po ba mona nde na lataki nde na bimaki te c'est ça c'est ce que vous devez comprendre donc différence c'est ali que biso to sala ngo culte ça c'est la présence de Dieu qui va régner là-bas voilà. Est-ce que toko eba bato ozo travailler na bango pour la production parce que eza événement moko munene est-ce que à part artiste équipe nini ozo travailler na bango ou banani ba assurer production ya événement mais yo lobi ozo autos en information c'est que vous avez une information kasi nde baloba un journaliste connaît tout mais ne dit pas tout ben voilà donc moi je m'étais parce que
ngaite na kolobela yo na ka oyo parce que naza en face na yo bandeko o ba pesa ko confiance bandeko o balingaka yo et puis bandeko o bazo mobiliser batu na sima ya ba sortie médiatique na yo ba comprendre. Bon, pour l'instant, bateau va travailler dans la balinga tout terre ba comme on a bango. Donc je peux pas le dire ici. C'est parce que baza mal aimé. Acha maneno. Acha gana yo ki maneno, acha c'est-à-dire tika mais maneno nde na éviter. Maneno ya. Maneno excusez au bindeni. Maneno makambuti. Ah natika makambu. Ba problème makambu. Ah ouais. Donc ba tout terre ka ba tout terre ba kombo. Oui. Donc c'est pour nanga je trouve que ils ont baza discret et ba continuer ka bongo. Emsom ko les ali ba mon ba mbimisa ba po ba lobake biso mtoninga to sala boy. Voilà, pour l'instant, on a dans la part nanga ou ya mona nzambe, mais je répète, so continue à réseau nanga. Parce que tellement naza impliqué na promotion, parce que on a diminué. Donc naza donc je réfléchis tout le temps. Je travaille plus que peut-être batebele parce que naza ngamopé. Mais politique morose, oui, vraiment, il y a Osala. Oui, aux sages, naturellement, aux intelligents. Mais politique, oui, vraiment, une fois aux en face, il y a caméra, devant micro. Ou Matissali, sous tout, il y a sagesse. Parce qu'il y a une équipe aux travailler dans Bango. Il se met au mieux que les frères Miguenima et la sœur Marlène Kassam. Non. C'est pas ça rien à voir. Mais ceux qui ont travaillé na bango et que bango bayuki yozo niebo. Est-ce que ça vraiment les kamoro ya malamu oza ko ça? Non, ça rien à voir. Tous les gars wana chamanen. Ah chamanen. Ah, to bandozo ngaka na acha o. Tous les cas. Nga dans le makambo je maîtrise. Oui. On a maîtrisé te na le bango te. Oui. C'est ça. Mesdames et messieurs, merci de rester encore branchés sur votre chaîne Image Pro de télévision. Nous avons vraiment un plaisir. Tu es que frère Olivier a une répétition. Tu as vraiment une répétition. Mais au moins, tu as une descente journée mususu avant événement. Tu as pour visiter yo ndenge ozo préparer maman comme nous sommes. Tu monipe tu yo ki ke lelo ozala Wanape parmi artistes, musiciens, chrétiens, oyo bako beta na ve mortuaire yandeko na biso Océane o azabongo mwana ya Jibempiana papa chéri. Oui, normalement c'est prévu babenga. Oui. Ça fait 2 jours que babenga que na presté na matanga wana. Bon nga ke babenga te na ngana zalaka parce que na yeba mwana wana. Na bando solo la nae. Na solo la nae longtemps ya bana linga musique bana linga yemba linga kuta bando yembe pananga. Donc que pour ça na ngana zala na ngai ata babenga ngate na ko prester na ngana ya. So il peut espace pesa magi na ngana ya. Donc ngapo na nga vome kokini na ndako matanga kinanda kwa fête. C'est biblique. Donc je compatis avec la famille Longondo et la famille Mpiana en même temps. Oui. Et c'est pas baltolobela bato to yebite menga na lobela muto na yebi na solo la nae. Donc na yebi je connais aussi sa maman. Donc na oya na compte d'abord ya wana na compte ya star te ou artiste mo ba bengi cité. Na oya d'abord parce que nazo compatir na famille wana et effectivement c'est fort possible que na zala na prestation wana lelo oui. So ben streamer ozala bien sûr. Ce qui va instrumer ozala mais au moins tout sur la sur Paris parce que tokomo kinde na biso vraiment na ndenge ya échange na biso muke na okoya. Ba obengisa ba frère belé wana vraiment ngamoko nazo assumer. Ba obengisa ba artiste belé mais tant ekokoma tour ya Olivier Kalabasi tokomona elogo mususu yemisa biso na ozala na nini elogo nini yango ebomba yo moni justement elogo yango ebomba ngeze logo ba bundisa wana nazaka nde mona batu nyonso te naza na particularité mo nzamba tia na kati nanga ça dérange na lumière mo oyo so mutamoni yango azolingaka soit ayinanga soit alinganga dezaka bataka na deux choix wana. Et particularité on a ça on a côté na mati bah tout le monde a bien que on a bien différence parce que d'ailleurs on a différence c'est ça quand on a tenue vestimentaire mais différence c'est ça vraiment que tant mutu à mati
a memi l'oromo boyo o ezalate. Oui. Ngas qu'on a na moi particularité wana, na moi particularité wana, donc ça change un peu de tout le monde. Yango ezala ko mona ke so qui na yé place au mona ke moi différence c'est ozala. Ah ouais. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Je saute à pied, je vais sur l'occasion pour dire un merci lourd d'essence et plein de reconnaissance aux responsables de cette chaîne. Il s'agit bien des Fire Basket. Merci vraiment à Nayo Fire Basket et sans oublier le président Patrick Ngoubi, Mangasa Bambote Nayo, mon vieux Patrick Ngoubi, et aussi à Centralisation des Paris. Centralisation des Paris, rendez-vous est le 6 juin, Bongo, na gymnase Maribel, na Paris, juste na boulevard. Bonne nouvelle, Tozawana, na frère Olivier, Kalabasi, Bogomona oyo egole kandenge moga lobi batouche ezali bandeko ebele pe babetara mais yeso ki aye différence ezalaka. En tout cas ce qui te sala moi résumé avant déjà kutu totikayo avant pena résumé ni no sala na échange na biso frère. Résumé ezaki émission moko très ouverte quand on dit ba polémique na mino bolinga ko kangsanga kaka na ba histoire o essayer leka. J'espère que c'est pas la dernière fois que nous avons une émission Oyo. À la prochaine occasion, so boyambinga, butunanga plus maramwanzambe, que makambo wa musique, ba musicien, ya libanda, c'est vrai que nous sommes artistes, mais nakata qui est artistique nanga wana, nakata qui est artisan nanga wana, j'ai aussi quelque chose à transmettre na batu. Oyo peut-être il y a expérience oyo ngai. Boyambanga pour na transmettre l'expérience oyo na vivre parce que j'ai un vécu. Parce que comme trop souvent on a une émission on est comme une porte-parole à mutumo boye donner kaka na lobela rabatu ezo aider nga pété ezo aider pe ministère na ngate c'est autant ba obetanga caché côté kuna oso côté ngo kuna so bango ba soutenir na bango ngate c'est moi qui est le perdant tant bobeng sanga na kombo ya Olivier Kalabasi mais normalement na ba miniature na bino on mona botier kombo mutu mususu bo ça les fort wana avec ce nom de Kalabasi yango sali ke boye banga et ça na kombo mutu musuté. Je suis humble, je respecte tout le monde, mais je veux que Yesu azala na plus d'impact na ba passage nanga que ba kombo ya batu mususu na ndenge ya mabete. Donc c'est tout ce que moi je peux dire. Frère Olivier kotala oboye nazoti kananga yo mais ezo la kisaki ozana pasi moko na motema. Te ça va par la grâce de Dieu et au Simba. Non, pas si oza nango eza kutu na cadre oté, pas si oza nango c'est comme si ya mutu o randa service, o randa ascenseur, mais lelo oyo ozozo ngana zolo bana masolo oto. Papa émission c'est déjà cité. Non, t'es to tamama pas. Yo comme voyant. Comment le bamakamuza na kati nanga? Non, tu peux pas. Non, on peut ou ne pas communiquer, tout est communication, on peut aussi. Non, il y a certaines choses net, il ne pas faire monter mais c'est pas nanga. Et pas na yoté. Donc ça veut pas c'est monter mananga mfuna lobango. Oui. Et dans la vie, Bible et le bara, la bouche qui parle trop, c'est la bouche qui pêche. Merci. Et ça n'a pas blom sous photo et ba cause na limite parce que tout ça ba modèle. Et ça ba toi sorte au ba la biso na TV. Ozomona ba non chrétien, ba athée, ba nini. Et ça ba blom sous autant na zoleka awa, il faut na faire véhiculer message mo boyo mutazomona ke muto asambelaka parce que pas ba congolais pour nous sambela donc faut aux arana style là ti veste oyo changer façon ko loba bien aimé la parole de Wanande ozomona sur place ba ko sa ba onde ngwana ba droit ba biso boye aventurier mais tout na aventure en autant na sala ngo ozaki na caméra to portable film maginga te nga ba betela kingai parce que elo dia so comme ba betela go c'est que c'est sur la crédibilité. Et là, ils ont mis une preuve tangible. On est là pour ceux qui sont négligés. Tout ça, tout ça, relax, à l'aise. Mais, na sacrifice vie na mobimba po nanzambe. Au sacrifice vie na mobimba po nanzambe to kotika au frère Olivier mais nous kolobeti vraiment les solo ya ministère to kotika au PT sans que au brosser succinctement c'est-à-dire na moku se kaka les solo ya ministère yo ozana ministère nini ya prophétie. Au na ministère nini pour localiser bananzambe au bazolanda biso. Bon, on a déjà un ministère à chantre, on a un chant. Oui. Mais on a un don, oui. Don. On a un don prophétie makasi. OK. Mais ce qu'on a un genre à batute qui na olekabo et pour na bando laksango. On moni marama nzambe ezali comme démonstration te. Ce ezali comme démonstration. Tant ba yaki ko kanga Yesu. Yesu ngo sala mama na démonstration kana au tout début. C'est bobi que Yesu ayebeke Judas mtaoteka. Oui. Aiba na ye. Mais bota la humilité qui est na etina suka. Oui. Ça veut dire les longs na web ça basala nzambe belé o bayaka po ba banga bango ezali comme démonstration te.
mais il y a efficacité, il y a alliance aux gens, il y a intimité aux gens, il y a un homme qui justifier le ministère. Alors, on a pour la publicité de ce que Dieu m'a mis, mais c'est aux gens de chercher à connaître ce que Dieu a mis en moi. Pas en jugeant ce monde de loin, ou na masolo, ou yo ki kaka, pour nga pena masolo na beta na yo ki kaka. Joa na aventure, mais aventure wana ba lobara, mutu moko te azana preuve nango. Naza mutu logo abatu nyoso na logo mutu logo la yo. Naza na mai na makila, na koza pe na ba défaut. Mais ezana ba oyo ba lekara ba temi na TV ba logo ba centre mais ba défaut ko leka ko tungai. Mais ba bete la ba maboko. C'est pour dire que qui spiritualité na biso to te kangote. Mais toujours l'ingandé za en action. Au salé l'eau est touché. Au salé l'eau ba mon bien était ah mon nzambe. Mon toi finga qui est malimbissier ah mon nzambe. C'est comme ça. Pour nangana ko bete la bon nzambe toloté parce que za ngate za bon nzambe. Moi je suis un homme de Dieu. Donc avant Dieu, il y a naza mutu. Mais qui bon nzambe n'aime ça là que dans un comportement il y a homme de Dieu. C'est apprendre ou à laisser. Merci de quoi ils a vraiment les Kamboa Bonzambe tout solo là non nini ozo reprocher lelo ba chantre na ndenge moko ya mokuse parce que lelo oyo na réutiliser terme wana te mais au moins ba chantre ebele baza mal vie parce que i olingi kutu les Kamboa ya rumeur te mais au moins image ya ba chantre naba oyo ya mibali naba oyo ya basi bayaka kaka kozwa na église mobali akobima kaka na église mwasi akobima kaka na église donc c'est comme si koyembela nzambe kokoma star na église eza facilité ya kozwa mwasi to pe mobali facilement na église kozwa mwasi eza partout eza na église te oui mais yango nde kokamwa bino siko bozwaka kaka na église mais sozwaka na église parce que eza lieu oyo tozalaka le plus. Oui. C'est normal. Si on a une boîte, on a une boîte, on a une boîte. Oui. Si on a un concert, on a un concert. Oui. Et ça lieu où ngai nazali na rozwaka na église. Oui. Ça veut dire ngai environnement na ngai dans la église. Ceux qui n'a aucune église, si on a kutani na ser na église, na olinga ser na église point bas. Et ça ngai aussi aux n'a rien à reprocher comme conseil ou soit conseil ou message ya kolekisa na bandeko oyo babandi service oyo yo ozalara déjà depuis kala est-ce que obundisa manangu na makambo ngo na bundisa manangu ebele pe na bundisa makananga omoni problème lelo tozala ngona na communauté na biso déjà pas congolais motalinga za na c'est congolais nyo ça likolo oui na ebité so congolais assez azalaka Congolais n'y ont pas danger, Congolais sont les colos. Tu veux qu'on fasse quoi? Y compris au Moko. Y compris na bien biso nyonso. Parce que le problème tous na awa. Au Bundi sama, eza combat, eza vie à mutu. Quand tu as quelque chose de Dieu en étoile en Zambie, ça l'on est sûr que au Bundi sama na. Parce que ça ils ont fait partie à des preuves pour émeririo. Et comme ça un vrai guerrier ou comme solide. Zomona eza mamso ngana kutana na ngona mamanza biso na mamanza mbe kutana pena bo o matina podium bakidisi yo oui mais yango te et si ça va pour ça nzambe ouais zomona o sali pena likambo baye ba futi batu na internet bambo ba ko selo makambo ba ko donc na biso ke likambo pena ya lukuta mais ba pesi batu mbongo ba ko selo batu baye ba lobiango mais etiki sanga pe bolingo nzambe te parce que na yebi objectif nanga na yebi ni na osala na yebi place ina okina nzambe et puis na yebi nzambe nenga benganga so ina za compter parmi les vivants aujourd'hui c'est parce que Dieu m'aime. Vous comprenez? Oui. Donc ngai en fait ngai na ba genre abatu je viens je fais ma mission. Le reste c'est Dieu qui va accomplir. Mais ngai na roya ko représenter si kanza matini na se représenter. Point barre. Point barre nandenge vraiment au tikel biso espace lelo to solo lina frère Olivier to tika o kendo sala musala mais ba mauvais souvenir ko lobelango te yebisa biso quand même ba bon souvenir pour pe epesa bandeko goût yako yeba pe masolo na o ba bon souvenir nini yango ozo garder banda o banda ministère ba bon souvenir ça que kana nzambe wana na tambola presque monde na kina na ba pays mususu au monde bien que batu bazo yamba yambio batio pena dans les conditions d'un homme de Dieu ba valoriser et pour n'engager ba bon souvenir et ba bon souvenir c'est ça que j'étais hospitalisé
Donc j'étais presque na ya okufa. Mais nzamba pesanga pema. Pour nanga eza elo mo itikalanga na mutu. Et markanga, c'est pour dire que Dieu même. Vraiment, ba souvenir na nga eza na mutu nanga yango wana. C'est ça. Merci frère Olivier, Togotika vraiment cette fois-ci parce que osa vraiment na travail. Bande konyo so o bozolanda biso na Lille partout dans le monde na Afrique du Sud. Événement ezamoko ezabongo le 6 juin na gymnase Maribel en plein Paris. Boso Mbababié. Bongo ceux qui bande ko bazulu kababié ba ozwango na isika nini. Eza na magasin Carrefour, na Fnac et puis na site théâtre du gymnase Maribel. Ok. Merci. Je crois bien que Boyoki, Nyoso Oyo, Bisika Obukuka Kosomba, déjà babillé Nabino. Frère Olivier Namoukousse, dernier message, c'est trop dur. Mais moi, message Oya séparation pour Nabana Nzambe au Bazouanda Bissou. Merci beaucoup. Message à séparation. Message dans le Baka qui bat Babo santé que Jésus revient bientôt. Il se souzonga. Et tous à l'amour du prochain. Et puis, Moutounamouta s'occuper un peu de ma kamouna na vie. Et oya lobi to yebite quand nzambe ndem ta bombela biso na oyebisa batu to yeba kozala en paix avec tout le monde sans laquelle personne verra la gloire de Dieu. Au moins c'est tout ce que moi je pourrais dire. Et puis j'ai dit aux gens rendez-vous le 6 juin, là nous allons élever le nom de Jésus-Christ. Tokumisa komo nzambe point barre. Merci beaucoup déjà tokutana pena pourquoi na matanga tokomona vraiment ndenge ozala et osala bien. Mesdames et messieurs, il était de notre succès plateau les frères Olivier Kalabasi Bouino Boyoki yé mutoazo bit abeti fréquence et logo oyo ezokanga mikolo basali na nzambe et puis banana nzambe tozomona bongo na Melbourne docteur Fanfan Pierrette Koko Kimbondo Bambote na yo aussi na États-Unis toboni bongo bourgeois crédible Prince Dick la bière de Play Bambote Nayo et sans oublier Eddie Mustafa archive des Bandal. Il y a Mira Service ceux qui vous en a besoin ma solo à service traiteur vous contacter Mira Service vous allez décider. Frère Olivier, est-ce que vous avez Bambote topé batu oyo bazo soutenir pe ministère? Non, merci Bambote na batu nyonso balandinga nzamba pambola batu nyonso na banda kuna bango. J'espère que Barolande émission avec bonheur, avec attention, sagesse. Et je sais que n'a parfait. N'attend pas défaut il y a certaines choses peut-être que j'ai dit au Moutaro Zongo sens naïe. À la prochaine occasion, naïbi que tu améliorer. Mais bah au peut alinganga, bah tchanga la prière. Le bon nzambe za likolo nanga et puis nzamba protéger nga na nyonso. C'est tout ce que je peux dire. Merci na batu nyonso ba soutenir nga ba héros dans l'ombre. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Merci beaucoup, Héros dans l'ombre, même si aussi t'es comme moi, on était Bamiebi et Sika Bazali. Merci, mesdames et messieurs, sur ces plateaux, je cite encore le frère Olivier Kalabasi, Azala Kinabiso, Tosolo Lakinaye. Merci à la grande équipe de l'image prod, Tomoni Bongo Fire Basket, sans oublier le vieux Guy Basket, Bambote Nayo, aussi Grâce Kazi, Bambote Nayo, le partenaire officiel Luki Passport, ceux qui osent la solo, il y a titre de voyage, contactez Luki Passport ou osent la décider, aussi à celle qu'on appelle de longue jambe. Patience Mukendi, Yabiso Moko, Patience Mukendi, Bambote Nayo, Laurent Boula, d'ici là, portez-vous bien et bonne suite des programmes. Au revoir.